Mbote na biso nyonso tu bandeko na ngai pa bozali kotini ni video écoute labino nzambe na biso a pambo labino donc nzambe asala bino ya minene abati labino pesa bino o nini motema na bino za na oposa ngai ya bino ye ndeko na bino pfumutsako na ye pona sala pe o ya ngai contribution na selo question ya frère na ngai Lumière Kambulu on zo pesa bambote bele pona likambo etali makila ma Yesu mais avant na lobela likambo makila ma Yesu na ofungula mwa eloko moka muke on ayoka ki batu mingi bazoloba o balobaki na taki ba video concerné makambo ya libala makambo interview na salaki na ye pepe mutu moka yebisa ngai ke me fumunisa kutanga zoloba opesa ka ba verset biblique te siko yanga na tuna soki mutu oyebi ba verset biblique na mutu tozo pesa ba verset biblique dango yango ne sali yo ki oza na communication na Nzambe Nzambe za na version biblique te Nzambe za na aza esprit Nzambe za molimo ano baluka Nzambe na ba verset te baluka Nzambe na molimo. Alors nana oyebisa ngai ke verset ni biblique oyo Moïse abandaka kotanga David andotanga verset nini Jean-Baptiste andotanga verset nini. Alors Nzambe za na verset te Nzambe za na Bible te ana ba verset te mais Nzambe za esprit baluka Nzambe avec esprit o ya vérité wana. Alors soki na kiina makambo nga na lubaki makambo mutuna nga na tunanga ke libala soki Nzambe apesa ka mwasi mobali apesa mobali mwasi batebele bayaki awa koloba o te moni libala bandi na jardin d'Eden libala boy nga na tunaki mutuna na soki libala banda wapi nga na tunanga soki Nzambe apesa ka mutu mwasi to apesa mutu mobali bati bakoti babini bakoti moni mutu yanga na lobaki ke Nzambe apesa mutu mwasi to apesa pe mutu mobali te parce que Nzambe tanga salaki mutu na ba capacité nyonso kati ni pe makambo libala za kati ya mutu. Alors yomo faut bimiselo ko neza kati na ya libala poke ndikuruka mwasi no keluka mobali nawo Nzambe ayebi care ya batu yimo mutasala biso bi mitema na biso ndenge zalaka soka ka pesio mwasi to pesio mobali soki baby okenozonga ka pana ya Nzambe pesa kani mutu te donc ya lobaki te ke yo soki nani asalaki libala nani asalaki libala ngana tunaki nani apesa ka mwasi nani apesa ka mobali mutuna nangezalaki wana bat bakomiki o libala zaki na jardin d'Eden Nzambe tanga monaki adatanga lamukaki na pongi amonaki soki zosi de mezo cher de ma chère alobaki non ngana tunaki makambo atinga toki nani apesa ka. Donc makambo ya libala ezakalisha kati na biso po Nzambe arataka te Nzambe asala ngo kati ya mutu mais eloko ezalaka yo moko fokote na kati obimisa yango aletango bimisa ngo kotindo nini kende koluka mwasi molonga nino to kende koluka mobali na yo o moniki boko fanda ensemble c'est parce que soki Nzambe apesa ki mutu mwasi soki Nzambe apesa mutu mobali ndenge eloko Nzambe arataka te mutu alingaki kokabwana te na mokili. Donc soki ba divorce ezali parce que biso moko tolukaka na mona ki frère nanga sere nanga moka lobaki ne ko Nzambe separaka ba oyo ba soki bobala na ki rezo simba te Nzambe ko sepa Nzambe ako séparer mutu te na mwasi na mobali na ida biso moko to kabwanaka parce que to yokani te parce que biso moko ndeli to keponaka soki esimbi soki esimbi te donc esimbi te za te ke Nzambe mutu apesa ki Nzambe akabulaka non Nzambe alingaka séparation te Nzambe alingaka séparation te pa eza ba famille parce que bana bazana kati dans bana bazali cha bekelamu baza milimo. Alors ko séparation Nzambe alinga olimbisa ngai oye bouger mwa muke Nzambe alinga séparation te donc elo ngana ko ba ya wana donc na landaki frère nanga moko ayo bete makamba mikuwa ponga na bagi makamba mikuwa. Alors ndo tunakiesa kituzanga mkuu mwana mpanzi na biso yeye waniki mkuu asele mkuu fozo ona Saint Esprit Nzamba lobi boya
alalisaki Adam na pongi alongoli un de wakoti na longoli muku alobite ki ote po soki ezaki makambo Saint Esprit miko ezaki Saint Esprit wana anga baka na Saint Esprit na salaki niki na longoli de muku ya Adam ayebaki te yaona salaki mwasi abiki te na lalisi na pongi na longoli muku wana na tie kuna yaona sali mutu soki zo benga ngoki o Saint Esprit nzamba lobaki ba biloko nyonso na Bible nzambe te me Bible lobaka biloko to esamaki na parole mais tanga zwaki mutu asala Adam aswaki mabele a formé pam asali mutu albaki te ki asalaki kaka boite asalaki ye alors ndenge pa zwaki wana asalaki to yela makambo mulimo te wana rien à voir na makambo mulimo za makambo kaka ndiro bake il faut ko comprendre makambo ya nzambe na ndenge za parce que na ko bara bino ndeni bébé bon na pesa ka explication za makambo ya yote bumonela mukuwana na esprit nini soka baki alalisi mutu pongi donc alongo la kesale pinzo opération alongo li muku asali kuna zongisi boy o tanza ya o tanga mona ki Eve alobaki nini kio voici l'os de maison est-ce que nzambe mtatine est-ce que yimoka yeba kya mondeni bon papa yo yeba ngote ke mutu babenga ka déjà ke squelette lingo bani mikuwa donc biso na protike to benga pe ngome squelette soki mwasa zo mona mbale to baranini na protike amulier tapisa no squelette du rapage donc mutu asa mikuwa tangu ya mona kim Eve tangu asimba kiye azana mikuwa neti yangaye azana misumpe neti yangaza kaka mutu neti nga yango mona kelbai kiko akama kibombala liboso yondo mona ka banyama banzete ba mbisi donc ayo mona mutu skwasa neti ye yango mona lobaki ke donc voici l'os de maison chair de ma chair donc moni mutu asa ndenge mona azolo bandenge moko na ye azana mikuwa ndenge mona mpargre azana ba tokolo bande ni star physique différent na ye mais azana mikuwa azana nzoto neti ye ndaza mutu lokula yango mona lobaki ndengwana ezate ki o Saint Esprit mtetinda ki aloba ndengwana non c'est pas ça. Alors bilaki lisu makambo ya batemi na ngai to na pesa makambo batemi na fongola yango douter mon frère no pesa kaka ba blog moko mikie mais na kubeta mona lumière tana baki makambo batemi nzambali ngai te nazo batemi na yebi makambo ni nazoloba moni mai za na ba esprit ezana ba esprit pe ya mabe mupepe ezana ba esprit ya malamu za pe na esprit ya mabe moto ezana esprit ya malamu za na esprit ya mabe zamba ezana esprit kuna ya malamu za pe na esprit ya mabe alors faut tout ça kenge na mai kazomon so na biki nzamba ya panya kinga na so batem tine bite déjà to kendika na betlo di solomo kwa momuke tango ba pokotiki ba yai ko batisa Rwanda biso nzinga nkuvu place yangwana makambo ya bafrika mingi bebela de bajiba batisi baki bakangi molimo nene na se ya mai donc to koma ba umbu spirituel alors biso toza ave mission mse zali ki to longola ba botu mwindu na buumbu spirituel tozong se bango na esprit ya nzambe parce que beaucoup de gens na kati na biso tozo ba boye bazaka na esprit ya nzambe te bazaka pe na esprit te o basalaka na l'église botanga na ba bible kasango c'est esprit de Dieu non nzamba zala kuna te makambo nyonso tout eza na bible eza ya solo misusu eza ya solo nyonso tout eza ya solo fe banke bible ezaki composé pa ya bato ezaki babonsa pa bato boluka Grégoire le premier sanga mo ando benga Grégoire le premier bolanda makambo na ye asala po na bible bo comprendre que muta bongisa ba programme ebele asala ba date ebele o bato ba célébrer na bible asala makambo ebele ezaki ye makambo mususu ezaki ya nzambe bazwaki na mususu ezaki na soki to côté par exemple na livre de matière na kati ya bible ndenge ba classa ba bible ba matière ya bible donc livre de matière ba benga kango au tableau de matière au mona tozana ba Pentateuque tozana ba livre historique tozana ba to benga ndenge nini ba poétique ba prophétique na Nouveau Testament
Ce que sont par exemple na ba livre ya ba poème. Pas na bino poème linko lobani. Eza na kati ya Bible ngati mina kuma noir et blanc na kati ya Bible ngati. Ni ba classa tableau de matière. Ngati mina classa. Il y a ba cause imaginaire na kati ya Bible où existe raté. Ndeko nanga dans makambo nusu yo mona ndor baké donc il y a beaucoup de choses oyo ba yebisa bisoté. Eza na un peu noir et blanc mais tellement que chrétien alingi ko bimate, chrétien alingi ko lukate po ba yebisa ke libande ya Bible on dirait vie ezate. Ezaka niti mutu moko soko fanda na palanka na pesa ka exemple to fanda ka biso ado to fanda na barking on a Ilford ba biso ke donc vie ezaka kana palanka. O so fanda kana njili. Yesu ki vie ezaka kana njili mais ozo bosa na ke soko bimi libanda njili. Bandako ezali batu baze batu ba vivre kwa makambo ezali. So va bimi libanda palanka makambo ezali kutu ya kufungwa makuto kundima te. Bimi libanda barking makambo beleze ya kufungwa. Datande biso biso kake makambo nzambe za na Bible ba chrétien batikali kana kati ya Bible. Moi eloko zo tungisa bino siko tambo yo sabino ke parce que beaucoup ma pe ba fanatique. Ba isi bino